Komi pembeni ya kufa. Il se trouve pour lui un ange intercesseur. Ce soir, je suis venu me présenter devant vous comme un ange intercesseur. Aujourd'hui. Today. Miracle ne domaine na yo. Utato sosola kobange silaye. Koboti sabi komba domaine na yo Yesu. Bien-aimés là du Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Père, le prophète Emmanuel Dodi. Que Dieu vous bénisse. Merci, Nabandeko, nous sommes Zolanda. Bien-aimés, tous en Astangwa Mawa, tous ceux qui fait notre frère, moi, Nabisayolo, frère Roli Lando, pour Fotone Angoyo, donc à Tikaribiso avant-hier. Donc, si vous avez besoin à cause d'informations, nous beaucoup de temps, et pas il y a Charles Mbongo, Nakatia Seven Sisters. Thank you. Alors, bandeko, nous avons besoin d'informations. Boké par Charles Mbongo, vous avez information. Vous avez belé TV moko batu belé et pas Charles Mbongo na boutique na bazar na bazolanda. Zama pambola bino. Nous avons belé na oloba, les vraiment très important. Alors, na lingi tout en une vidéo. Bon, na zonga la bino after this video. Thank you. Pour renforcer le réserve de sang dans les hôpitaux, Didier Boudimou a posé un geste fort de solidarité en donnant son sang. Par cet acte citoyen, il encourage la population à suivre son exemple et à soutenir les efforts visant à sauver des vies en République démocratique du Congo. Judith Kapemba nous en parle. Ces gestes symboliques, aux enjeux bien plus vastes, s'inscrivent dans le cadre de l'initiative du ministère de la Santé visant à mobiliser la population pour soutenir l'effort de guerre. Accompagné de plusieurs sportifs et dirigeants du mouvement sportif congolais, Boudimbo a exprimé toute la solidarité du secteur sportif envers le FARDC. Peut-être même qu'on dirait en formation, parce que c'est ça. On peut aussi prendre les armes pour défendre notre pays. Que les jeunes puissent s'enrôler au sein de notre force armée. Comme je le dis, l'armée, ce n'est pas, comme on dit, ce n'est pas un métier de soir. L'armée, c'est celle qui protège notre pays. Comment ne payera pas? Ces dons, ô combien vital, est un engagement personnel que le ministre souhaite voir suivre par les restes de la société congolaise. Ces gestes de solidarité portés par les ministres des Sports, Didier Boudimbo et la communauté sportive envoient un message fort de résilience et d'unité nationale face à l'agression, tout en soulignant l'importance de l'engagement citoyen dans cette lutte pour la paix et la sécurité en RDC. Welcome back. Wana boti kolanda ministre ya sport maître Didier Boudimbo. Wana nazaki estrango na chaîne na biso don na télévision na biso na Kinshasa ya RTVL, radio télévision la vérité qui libère. Et cela ça bien information nyonso bandeko wana speakeri wana zali moko ya basero a présenter la émission kuna bazali belé les gens qui parlent très bien de na bike et cela ça maramu tout radio télévision
la liberté qui libère. Donc RTVL. Donc si vous faites la télévision à Kinshasa, na Congo, au Betika RTVL, au monde Robima, Bolanda ba information, ils allaient 24 heures sur 24 heures. Na YouTube peut vous beta RTVL et bimi au subscribe pour na Olanda ba information, nyo so ezoleka. Alors on est dans le bique na roloba mambi belé bo mona bo sepela. Bon na su vidéo bon na zonga na bino after this video. Thank you. Abakongomani bose abari hano mu nkambi hano bose no gusubira iwabo. Abari mu makambi mu Buganda no mu Rwanda nabo bose tugiye kubashakira umutekano kugira basubire iwabo. Uyu mujyi wa hano urimo ibibazo bitatu. Icyambere hari prison yari irimo abicanyi bari bafungiwemo, abo baprisonye abo bicanyi bose barafunguwe bari hanze, baratorotse leta yarabafunguye mbere yuko tugera hano. Hakaba Bazalendo, hakaba FDLR, hakaba abamercenaires, hakaba FARDC bakihishe mu mazu. Icyambere tugiye gukorana n'inzego zibanze kugira abantu bose, tugiye gukorana n'inzego zibanze kugira amabandi yose tuyafate, tuzanira abaturage bacu umutekano. Bile mebo utikolanda image wana mutu wana zoloba wana azali gouverneur ya o bazwi na Sud Kivu wana na Corneille Nangaa. Munoko azoloba wana ezaki na Rwanda. Eza munoko moko oyo na ministre na Chelebino Bahati Lukwebo. Ye moko alobi Bahati alobi bo po ayibi balobaka langue moko. Alobi les personnages nommés par Corneille Nangaa n'est ni cousin ni proche parent de Bahati Lukwebo. Alobi kazande ko na été azani cousin na été. Pourquoi alobi bongo? Parce que ils sont en train de parler les mêmes langages. Donc baloba munoko tipo na zoloba kina Rwanda wana yango na pesa munoko mboka Bahati. Donc muna Corneille Nangaa tanga zoloba ke kina Rwanda eza moko ya balangi ya Congo masoleze belé na ko expliquer bino tozo kende malembe. Donc munoko na ndenge ya lobi na ngana yoki yango te po yoki ngite me Bahati ayoki langwana. OK, na ozonge na bino to na susu vidéo bo na ozonge na bino after this video. Thank you. Monsieur le commissaire désigné, bonjour. Je vais m'exprimer en français. Vous nous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir vous inscrire dans le modèle chinois de partenariat qui débouche sur des violations de droits fondamentaux. Monsieur le commissaire, je participe à ce principe. Mais dans les faits, la Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas. Et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là, ces matières premières. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations du droit humain. Le prix de ça, c'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Le prix de ça, c'est des enfants soldats qui sont utilisés. Monsieur le commissaire, est-ce qu'on va enfin relier les valeurs aux pratiques? Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Est-ce que vous allez chercher un autre type d'accord avec le Rwanda? Est-ce que enfin vous allez reconnaître que le prix de notre autonomie stratégique, ça ne peut pas être la violation des droits de l'homme, ça ne peut pas être la complicité dans les crimes de guerre? Honourable member, thank you for your question. However, the pieces of information I have available are basically saying something different. Rwanda is one of our most prominent partners in Africa. We are developing here a lot of successful projects. If there is a case of the violation of human rights or other things, I will have a look on it and I will respond back to you. But basically, this is my level of information is not as dramatic as you told me now. So I'm not able to react immediately because basically when it comes to projects in Rwanda, I think this is one of the good cooperations we have in Africa. Monsieur Mariani. Là, vous avez dit que selon vos informations, l'accord avec le Rwanda était un accord exemplaire. Je pense qu'on n'a pas les mêmes lectures. Je me permets de vous rappeler le rapport publié en juin dernier, c'est-à-dire il y a 5 mois, par l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit quoi? Ce rapport dit que tout simplement les troubles dans la région du Kivu sont financés par le Rwanda pour voler des matériaux qui nous revend. C'est-à-dire en clair que, sans le vouloir peut-être, on finance un receleur
et un criminel. Alors ma question est très simple. L'accord dit on garantit la traçabilité, mais on garantit rien. La traçabilité, c'est simplement déclaratif. Mais celui qui est là, je vais voler votre montre, et puis je vais la revendre, et je dirai, cette montre, elle est à moi. Eh bien, c'est exactement ce que fait le Rwanda. Il n'y a strictement rien de sérieux. Et donc, je vous demande simplement si vous êtes prêts à modifier cet accord pour garantir enfin une traçabilité, pour faire peut-être que ces troubles en Afrique, qui ont déjà fait des milliers de morts, s'arrêtent. Je vous remercie. As I already promised, I will... Bon, je vous l'ai déjà promis, je vais étudier la question, me familiariser. Vous évoquez ici des crimes, des délits. Et par conséquent, il va falloir évaluer la situation et voir s'il y a motif à mettre un terme à cet accord. Et si c'est le cas, je suis prêt à présenter tout cela au collège, s'il y a eu confirmation. Et à ce moment-là, nous déterminerons de la meilleure façon de traiter la question. Merci Madame la Commissaire. Depuis des mois, j'attire votre attention sur l'accord qui a été signé, que vous avez signé vous-même, entre le Rwanda et Kagame en février dernier sur les matières premières critiques. La Commission d'ailleurs n'a jamais publié ce texte et peut-être qu'un jour, par transparence, on pourrait avoir ce texte. Vous avez annoncé ce texte comme une garantie de durabilité, de respect des droits humains. La réalité démontre en réalité qu'on s'est engagé aux côtés d'un voyou. 4 mois après la signature de votre accord, qui devait avoir des progrès démocratiques, M. Kagame a été élu, je vous le rappelle, avec un score de 99,18%. On n'a rien trouvé à redire. On devait avoir, paraît-il, des progrès humains. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Au contraire, l'ONU, en juillet, a fait un rapport accablant qui dénonce la responsabilité de M. Kagame dans les massacres au Congo, devant lesquels nous ne faisons rien dans la région du Kivu. Enfin, la transparence. C'était un accord où on garantissait la transparence des matières premières qu'on achetait. Une étude internationale, relayée notamment par le journal français Le Monde, l'un des plus sérieux, a noté que tout cela était totalement faux et que les éléments étaient absolument manipulés. Donc ma question est simple. Est-ce que vous êtes fiers de cet accord? Jusqu'à quand on va continuer? Et enfin, quand est-ce qu'on va le publier? Je pense que c'est la moindre des choses pour des parlementaires que de le connaître. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Ndenge ba communauté européenne bazoloba nazo comprendre te mais est-ce que boboni bango ba fingi président wana ba fingi était mais ils sont en train de parler de choses yo qu'on la comprendre raté et au sala participer mawa bazoloba ke makambo eza makambo mindele eza makambo mo sur place on avandia na bo tanga kombo bango pena baza ba hôtel ya makambo nyos bazolinga ba boto la biso mabele mais bino bozo finga mukonza mboka tant président ya ka na Londres ayaka alobike babani ya mulenge baza bandeko na biso bino tu boganga wa bokria o te boyebi naloba na bino ana sala be mission ya mbala na mbala aloba ki bongo c'est pour ne pas montrer na ba communauté internationale surtout biso kaka ke biso batamboko tozawa ke loba te ke biso tobomaka bango parce que moni ne bato na biso bakufa kuna na répéta kango Bangwande bakomaka ezobi mondie ke biso nde tobomaka bango bazala ba preuve na bango bayaka lokola nde bazalendo nde bazoboma bato na kati ya Congo kuna oyo bamoni morphologie lokola Rwanda babomi yo bazoboma ozomona siko wana bazaba innocent mais le problème est que masolo oyo eza masolo ya ebanda nango eza ba plan ba koro baloba même na temps président Kala ba koro wana pe salama o ba terre mususu ezaka na nkutu ya bisote ba minerai mususu o tozana na ba carré eza ya bisote ezala ba toto zawa na ngani ngotanga ba kombote tant président yaka awa asala ba négociation ndenge ba Rwanda ba yibaka biloko na biso ba lobi yango awa ba l'action na lobi nde bazo yiba ke ba ole ele ka pa na bango bazo ngo directement pa na biso il a tout fait pour na kondimaka ke masole si la mboke kendete million de toloba ke mboke sana koto anezo kende parce que ça plan déjà pourquoi parce que taba mona biso moko tozana ba division toza ya kofingana tozo seka bozo ko landa mutu lokola o na mona ki mususu nani akimi na Bruxelles so Paris Franck Diongo ngala mkoloni na Asia bozo mona ndenga ali
Tala ko ngana za mukolo mais so tali fang dio ngazo bi mondire mukolo nanga mais na mukolo na na âge. Pourquoi les bozo na yebi azaki a petit moko a samba une église a petit nanga na kin. Na yebi na a mundimi na ye. Na ba petit na ye mususu na ba makambe bele na yebi ya ye. C'est un aventurier ou aventurier à cause du président de la République mais yende mtako pesa bino leso bangwana. Bo landa susu mususu o azaki na ba kongwana azaki soki na province na bino na ba kongwana na bosani nini ba chef na bango ba province wana. Nani tipo nani oyo komune oyakaka. Boyebi oyo ayibaki na nambongo. Bango na fango de bazakunya na nini na Belgique bazo pesa batu leso. Ba miyibi wana penda bango ba ko diriger Congo. Mutu loka fango de président Congo. Na kolo basuma kama Congo te. Mutu loka tipo wana o na bosani komune wana ye pasa mundu loka ka fango diongo na bosani komune oya. O azaki soki ni na province boy. Azaki soki chef wana. Donc yesi ko pe azo pesa bino wele so ayiba soki 2 millions akimi. Soko bantu wana bino bozolanda. Et ça la passe. Yango na zolo bake et toloba makambo belo on a beaucoup parlé, beaucoup prié, bat basal ba prière. Mais il y a une seule chose on a expliqué bino za vrai. Yango na la sabi na photo. L'homme oyo akoki kosilisa guerre, masolo nyoso tout à mettre Kagame fin. Mutango yo na bota la photo na esiko. Donc yewana c'est lui qui est capable de mettre fin à la guerre ya Rwanda wana. O aza capable de mettre fin à la vie du président rwandais. Le prophète messager Emmanuel Idodi est le seul homme puissant capable d'invoquer Dieu pour exterminer la vie des agresseurs de la RDC. Kagame aza pharaon na biso. Il faut un Moïse qui est Emmanuel Dodi avec des orientations divines pour ne pas prier, mais plutôt invoquer la mort sur lui pour le rétablissement de la paix dans la partie est. Yendeza mutoyo oyo akoyela makamba prière te o ndenge bo sala ba prière wana na moni ba confession religieuse ba sali. Ye ako invoquer le Dieu créateur. Wa kela likolo na se parce que masolo to le pas Kagame. Ye ako invoquer Nzambe. Nzambe o abimela ye. Na montagne ya Kilimasimba. Ako invoquer Dieu wana ako boma Kagame na zolo ba bien. Bolo bien passer a bien oui ako boma Kagame parce que Kagame c'est lui oyo azo bimsa makila ya mboka ya Congo. Bazo le kala nzela na ye. Bomoni batu wana comité européen ba lobby yango. Ngana lo bango nazala Angleterre nazala te osoki na batamibo na le candidat qui a télévision. Nazala télévision ba otala. Nazo finga langa mutute, je parle de choses de ça la passi, nazo sabino, il faut consulter le prophète Emmanuel Dodi. Bon consulter ba confesseur religieux, c'est bien. Ba prière, ba prière na bango za ba conseil nga na pesa conseil. Mais il y a des codes, des choses oh c'est nga invocation en Nzambe. Bango ba yebi yango te. Ba kuta na Nzambe te, ba mona Nzambe te. Mais prophète Emmanuel Dodi a mona na Nzambe, azo ba révélation nazo sabino. J'ai même ma main à couper. Ceux qui vont consulter Emmanuel Dodi, à prier, kakate, il va invoquer au-delà. Pour aussi sa vie à Mutoyo, Oyo, Yende Nanziana et Baoleka, pour na guerre wane salama. Pour ceux qui asili si vie na ye, bato no suba oya wana ba kone na bakuta kutu mwana muke, un batteur de ababeta mbunda, l'église mona lemba na bombi comme na bi passer na ye. L'église wana lemba place na bana beta munda. Mutabimisi na public apa comme lelo président Seigneur Nezaki nanyo Kakenza. Kakenza mutabimisa ye. Abimisi abimisi serviteur parce que bazali ba masolo na bango eloko nyoso na mukili ba solo laka. Bato tubo mona na babima kaka na sima ya mutu. Ndenga pena alia nazo bimaka na sima mutu. Mutu to abimaka na sima ya mutu. Mais il y a une personne qui a bimé na sima ya mutu, ta bimé na sima ya Nzambe moko, c'est le prophète Emmanuel Dodi. Ba miracle terrible bazo sa la partie ya musika batu na pote ba obika. Nazo yebisa bino lisolo oyo na loboyo eza masolo ya jeté ya simanda kute. En tout cas, bolinga bo komisela ngo pas chef de l'État. Bo consulter le prophète Emmanuel Dodi pour asili sa guerre ya Est. Président de la République, je m'adresse à vous maintenant. Étant que
patriote ya mboka nalingi mboka langa mingi nalingi yo pe mingi olobaka eloko mingi oza mokengeli ya mboka niangala kata wana akoki kosankana na fashi beton te mais siko niangala kata wana nde nini akoyebaka azosankana na yo te soki kaka baje oyo bakone nanga bakota boye aza na envie azoloba bien ke oyo te ba M23 eza bakongolais parce que vite omona bakongolais wana barimagi nanga na bandeko mosusu bali baza bamélange na bakwande wana sikoyo azozwa banini mais sikoyo c'est facile boconsulte buta pembeni na bino ti il y a des présidents na libanda baconsulte bamona masolo na bango moto nyonso to azaka na nguya terrible alukaka nde bato te bino nde fo boluka ye eza lokola banganga na bakuyi nganga te boke mosika bachef coutumier ya bien na kati ya bavillage bayibaka te chef coutumier pendo chef coutumier oyo bamboka nde bazala wana bazala na babikilakila na bango bazalaka na bakisi na bango bado na bango oyo akokatala so loboko boye azongisi pe bayibaka te basalaka motu mabe te bato bayibaka ono soki osomba neti zamba bazoyiba ezalaka ye abia chef te bazalaka barepresentant moko ya chef ye moko bachef bayibaka te de la même manière le prophète Emmanuel Dodi ye aza lokola c'était un envoyé de Dieu nde bomona Moïse amata na mo Sinai amona elili ya Nzambe moye bimela Moïse tanga bimi bo bato ba mona ba ko tala été de la même manière le prophète Emmanuel Dodi tanga kuta na Nzambe na ngomba ya Kilimasimba na Lubumbashi tanga bima bato ba ko tala été azo sekusa bato ba miracle ngara zoloba likambo parce na lingi kimiezala kimioza ndenge nini bino bozo lui on est en train de prier c'est bien bon consulter les prophètes il est là bon consulter il va invoquer les dieux oh ya kutala na ye pour la kaka si sa vie à Kagame parce que vie à Kagame sili ba bato no suba obang bato ba ntwe ekosila eza na ngoma ka simple ba consulter ka bato na mokili ba consulter kaka oza mukonzi on t'aime mais consulte muto azala simananga o bomoni na photo wana bo consulter ye ako mettre fin à Kagame yende ako mettre fin nazolo bango nazaka na kin namona Bishop Kakenza so na sita koma a Bishop atinda ka batu baki no lukaeti nazolo bapona yebi na fana na Kakenza amata na voiture na ngai to sola masole belé obomona Kakenza na za yumate c'était vrai yanke to sola masole belé e wana za pasteur te ayebi atindaka bato soki 12 personnes bakeno luke j'étais présent basu ba évêque bayaki wana baluka mais prophète azalaki te mais bokena ndenga bien tozala besoin ya présidence pendant de la république boluka ye abete la bino invocation bomona masole kosila alors na suki parce que me fait signe nous sommes à la télévision God bless you na côté sango na ba YouTube Rolanda et puis na ba TikTok na nga bienvenue message na Rolanda. Voici l'homme qui va mettre fin dans ma sola Kagame. Thank you. Bye bye.